lelo telemi na vie ya Marcelo bosani ke na vie na yo moko ana ba problème. Lelo comme ici Marcelo diable parce que Marcelo a décidé à balle après une année n'a posé une question combien de pasteurs oyo bazo bima na basi ya bato bazo bima na bana ya bato bazo violer ya ko violer o sakanya bengani yo église o komeka kutu koloba te serviteur ayebi ke mosala bimaka na mwasi nanga moya lobeza te ba avantage ko place ka Marcelo abomi mutu ezaka parce place Marcelo andimi kobala mwasi mususu alobite na boyi na ngai ekobo na ndimi bayeba keno na bimaka na mwasi kingandi nani ayesi bino na se ya moya mobali fidèle aza nani bayebisi bino ke na se ya moya mobali ya malamu aza mobali ya malamu azalaka te esengaka yo mwasi ozala motema monene soki epesamelaki yo ozala motema monene te operdre tika yango na botingama na vie ya Koffi Olomide na ex mwasi na ye bolingaka botika te bachroniqueuse ebele na bachroniqueur bokolela bato bozolelisa lelo ya bato nyonso te basipotaka bapasi ya bato nyonso te basipotaka humiliation ya bato nyonso te basipotaka bazala ya kofingama batukama bazala sabote ya bato nyonso te la famille makambo bosala lelo je vous dis la vérité bokolela yango bokoimagine même Ponga nazo imaginer muto azoloba lelo ke na 35 ans na ndimite ke na 2035 akolobaka na 35 ans donc na 2035 obetela biso lisolo ke ana 45 ans muto azana 40 lelo azofinga bato ata botox ata nini yaya na ndimi ke na 2035 okoma na 55 ans yaya okofuta je vous dis Oko imagine même pas eloko nini ekoki kokomela yo okofuta ekozala trop tard la famille lelo zoyo ke lengi ya mbongo mafinga lelo zoyo ke lengi ya mbongo obengo $100 200 500 euros ozoyo ke lo je te dis okofuta na balandi na biso nyonso ya Jika TV News bayibalandaka biso mokili mobimba topesi bino babote na bino balosako na bino bipai nyonso bozali ezali Jika la maman des nations mama ya bato nyonso en tout cas bomesana na biso na ba émission ya balolenge na lolenge napesi bino mbote bipai nyonso bozali na yebi ete bozalaka ebele pe bokozala ebele mpona kolanda émission na biso tolobela nyonso elongo na Jika la mère des nations la maman des nations la famille mokolo ya lelo nazosala émission oyo na mwa pasi na mwa mawa pona nini nasali émission ezana makambo mususu ezolekana na communauté na biso totali boye tolobi oui tokoki koloba totali mususu tolobi ke tokoki koloba te est-ce que réseaux sociaux eza malamu to eza mabe est-ce que réseaux sociaux yango nde ezosala badega oyo tozomona na kati ya communauté na biso ou bien eza bato baza na kati ya communauté na biso nde bazosala makambo bandeko biso nyonso tolela mama Blanche Tonasi tolela mama wana tolala tolamuka mama bato abela te tolala tolamuka toyokaka ke mama wana akufi soki pona Marcelo te mutu moko talingaki ayeba mama Blanche pasteur Marcelo nda sali que yo nanga na ye kuna toyeba mama Blanche parce que azalaki mwasi ya mosali na nzambe et puis mobali na ye apesaki ye accès na kati ya église pona kosala mosala ndenge esengeli mais chose grave eza que mama na biso nzambe abengi ye akei mais kotala makambo ezolekana na kati ya communauté na biso tokomi na pouvoir ya kokangaliwa tokomi na pouvoir ya koloba nani esengeli babala nani esengeli babala te makambo ezolekana na kati ya communauté na biso nayebi te soki nalobango nini eza même makambo ezolekana na bavie ya bamusicien acharnement eza même makambo ezolekana na bato simple eza makambo ekomi kolekana isifi kaka bato bayebake na nzela na yo bakoki kolia mwa mbongo isifi kaka bato bayebake na nzela na yo soki bakoinse yo basaleli yo baémission ebele mbongo ekobima ntango mosusu okoka pression te
na bengi famille ya mama Blanche Tournage ezala boza ba demi frère ezala boza ba frère ya papa moko mama moko ezala boza ba cousin na ba cousine ya solo makambo bozo sala na internet et mérité peza bosala ngo non. Est-ce que vraiment makambo bozo sala na internet et mérité bosala yango? Je peux dire que non. Est-ce que vraiment moi na moi si on a combo ya Blanche azalaki Blanche Odia azalaki moi na bino ya solo soko landeli ba voice so bazolo beza ba voice ya mama Blanche eza biloko eza fabriqué soki Penel na Denis Lese bazala capable ya kobimisa Zawadi ba doté ye na ba caméra pour que ndekozwa kaka image ya ndako ya Mike. Vous croyez l'homme noir soka linga nuire yo incapable ya kosala même imaginable basenga Zawadi apesa mutakala ya pasteur Mike Zawadi akoka ko fournir yango te mais a fournir image ya ndako ya Mike bazolia bozo sentir niveau congolais akomeli. Et puis ça va bien musu tozo tala tolobi tokoloba yango te mais otali ndenge ezokende olobi te bandeko nalobaki na bino yana bandeko na biso bapanzisango na minicho bana kati ya liwa na minicho yo bazokende mabe la famille nyonso kukwa kofinga batu kosacharne na vie ya batu yana mutu nyonso te nde bafingaka yana mutu nyonso te nda sipotaka mafinga yana mutu nyonso te nda sipotaka humiliation yana mutu nyonso te nda sipotaka acharnement bandeko boza ba mama bandeko boza papa lelo bali te oboti te yaya lobi okobala okobota avenir nini ozotikela bana na yo ba mama ya internet lelo telemi na vie ya Marcelo bosani ke na vie na yo moko ana ba problème lelo comme ici Marcelo diable parce que Marcelo a décidé à balle après une année n'a posé yo question combien de pasteurs oyo bazo bima na basi ya bato bazo bima na bana ya bato bazo violer ya ko violer o sakanya bengani yo église o komeka kutu koloba te serviteur ayebi ke mosala ya bima na mwasi nanga moya lobeza te ba avantage ko kende au préféré au kambama na pasteur oya balate mais ba sœur ba beta ka batuna ba biro na ye tomiche na place ya Nzambe tokomi na monopole ya ko juger nani esengeli asala boye nani asala boye te nani esengeli aloba boye nani aloba boye te toza banani la famille tant que tozo vivre na mokili oyo ya se tant que tozo pema mo santo azate yo motozo sala panel ya 12 heures du temps yo motozo sala panel ya 4 heures du temps sur la vie de quelqu'un ma chérie mon frère tu as des problèmes plus que ça. Tu as des problèmes plus que ça. Il y a des problèmes de la vie. Oh yo zokutana nango okoko beta te mais otali pona mbongo otali lisolo beta ta lisolo ya mutu une fois c'est normal beta lisolo ya mutu ata deux fois c'est normal ya ofandeli vie ya mutu ofandeli vie ya Marcelo bokomi ko kende ko kundola bo toucher bosala bosa dans la vie na bino mutu ko vivre bonheur te na vie na bino mutu faut aller là donc internet c'est comme une point que so ba moni yo zo sepela ba komo yo kapasi internet to komi na point to tuna aseki pona nini nani atindi alata elamba oyo biso toyebaki alata aka elamba ya modelu nani ayebisi alata tanga nekoki aye kolata elamba wana te to komi na ba droit ya ko s'imposer na ba vie ya bato. Chasiko na mutu ke Marcelo wana za yana yo. Chango na mutu no ke Marcelo aza papa na yo. Chango na mutu Marcelo azana ba famille azana bana. Et c'est là où je trouve que comme soi-disant ba chrétien, je vous dis la vérité. Nana dégoût na ba église de réveil. Lelo na oyebisa bino vérité, boyebi ba bêtise o basango basalaka. Même na ba école basango na basakana kana bana.
mais jamais sango ko livrer sango moninga na ye bakoyeba kandeni baopesa ye suspension na coulisse nazotuna baeglise na bino ya réveil ya Congo boyebi ko protéger baninga na bino te pona nini au contraire bino pende bozo financer bambongo na bato bafingaka soko tali ke ngana maselo to solo la te obengi mutu wana mana opeso mbongo accès do fina lisusu tanto okoma na église moi ba souffle totana butola la taba pungia bien te moi miki otozwa kawana nde bolinga to ya kopesa bino ne loko mokote voilà sika ba musulman baleka kabino bandali lo chilobi voilà sika catholique bino bomona ka pambeleka kabino chilobi voilà bisika ba kimangiste baleka kabino to bozola kisaki bosali na bino te bino moko bozo se protéger te bino moko bozo tika lelo laisser à l'écoute soi-disant na basali soi-disant na basali place ka maselo abomi mutu ezaka parce place maselo andimi kobala mwasi mususu alobi te na boyi na ngai ekobo na ndimi bayeba keno na bimaka na mwasi kingandi nani ayesi bino na se ya moya mobali fidèle aza nani bayebisi bino ke na se ya moya mobali ya malamu aza mobali ya malamu azalaka te esengaka yo mwasi ozala motema monene soki epesamelaki yo ozala motema monene te operdre tika yango na botingama na vie ya kofelo mide na ex mwasi na ye bolingaka botika te soki aleki boye yekuto aleki boye soki aleki boye yekuto aleki boye soki asali ce n'est pas normal la famille ce n'est pas normal bokomi na pweya bokomi ko juger bato to ekomi ko pesanga na somo nakomi ko banga via internet nga mona mutu a réseau nakomi ko banga modèle to komo kende bandeko bolia mbongo ya propre bolesa bana na bino mbongo ya propre boko futa yango la famille je vous dis la vérité to ana 2025 tito koma na ba 2035 ba chroniqueurs ebele na ba chroniqueurs boko lela bato bozo lelisa lelo ya bato nyonso te basipotaka bapasi ya bato nyonso te basipotaka humiliation ya bato nyonso te basipotaka bazala ya kofingama batukama bazala sabote ya bato nyonso te la famille makambo bosala lelo je vous dis la vérité bokolela yango boko imaginer même pas bokopaye yango Ponga nazo imaginer muto azoloba lelo ke na 35 ans na ndimite ke na 2035 akolobaka na 35 ans donc na 2035 obetela biso lisolo ke ana 45 ans muto azana 40 lelo azofinga bato ata botox ata nini yaya na ndimi ke na 2035 okoma na 55 ans yaya okofuta je vous dis Oko imaginer même pas eloko nini ekoki kokomela yo okofuta ekozala trop tard la famille lelo zoyo ke lengi ya mbongo bafinga lelo zoyo ke lengi ya mbongo obengo $100 200 500 euros ozoyo ke lo je te dis okofuta et ana bato mosusu nde toloba boye baofuta ngo déjà oyebi kolelisa motu ya pasi na michaka soki na problème bien moto asalinga mabe na ke ko bomba na quelque part na banjolela e moko na yoka esprit moko na kati na ngi yebisinga ke ozolukela moto nini se calmer so eko salo bien soko yoki moto wana akufi eko salo bien soki mabe komelie se ressaisir zonga la famille combien de fois bolevisi bato combien de fois beaucoup si bato hôpital. Combien de fois batu bazui ba dépression pour na bino? Combien de fois ba famille ya batu et sangwe likolo na yo? Combien de fois omi monike yo à part yo mutu mususu asante yo kaka nde yo donc oza unique mutu aleki yo azate combien de fois lelo zo betela ngo maboko lelo zo tombola yango lelo zo mona ngo bien lelo zo adorer yango lelo zo siffler yango oyebite lobby oyekokomela. Aujourd'hui on parle de Marseille, aujourd'hui on parle de beaucoup de choses. Là où il y a des sujets des gens on met sur la table, je vous dis que mon qui les ont tournés continuez la famille où est la plateforme. Je ne sais pas est-ce que dans 2050 c'est aux Alakandesa, je ne sais pas.
Est-ce que TikTok na 2050 ça ndenge ça? Je ne sais pas. Problème est ça TikTok, te problème est ça nan yo. Est-ce qu'il y a solo penza tout 2025? Ozarande oza na yibité. Mais conscience no le melelo. Na vie na yo na kibomoto na yo tu as semé quoi? Yaya tolobela ba musicien. To betela ba musicien maboko. Mais yaya avec limite. Kolobela musicien pour permettre ngate na loba. Na finga maman ya musicien. Na finga mwasi ya musicien. Na loba boy. On ne sait jamais. Bon ngolo biso ki na lamu ki na lobi na zo postuler. Kaka ba vidéo nanga ya kwatrapenga. Lobi soki na lamu ki mwana nanga mobali nanga azo postuler e kwatrapenga. Tolobela ba musicien. Mais na kacha respect. Na kacha respect. Mutu moko te wazo respecter yo ako bengo na téléphone. Abina tindeli yo mbongo. Fingela munga mutu wana respecter yo te. Pourquoi yé? Azui caméra na ye, a chete po finga mutu wana ba tindi yo. O salele le sale boulot. Sale boulot. A tindi yo poani. Parce que vous en avez l'air te. Do yo ozala petit abitinda ya ofingi batu. Ba futi yo bongo. Lobi na ngweza nini. Et puis bon wana tango bazo futa ozolia na banane. Est-ce que ozo sangisa bana sika moko bolie na bango? Ozo tangisa bango? Ozo futela na ngonda? Ozo sombela na ngo bilamba mbongo ya kolela, mbongo ya douleur, mbongo ya souffrance, mbongo ya humiliation, mbongo ya milelo na ba forme nyonso. Ozo trouver un peu bizarre. C'est louche et c'est méchant. Non, le baka pour na Marcelo te. Non, le bela pour na batunyoso. La famille. Soza mayeli. Kamboko kweye. Batunyoso balobi. Yo po lobi. Mais un certain moment cha stop. Lo ba ekoki. Ekoki. Na yaka na lobela likamoma na biso moko créer polémique ya. Na lobela moka 3 fois. Na lobaki nga na zongela raté. Parce que sozo comme ozongela likambo ya mutu mingi comme acharnement. O comme ko s'acharner contre lui. Et ça bien. Bako tout na yo pozo s'acharner contre lui pour nani. Olobeli ekoti si oye komi ko salema na communauté na biso ekomi ka mosusu jusqu'à ce okende ocréer ba voice ya lokuta na kombo ya papa wana je ne sais pas na lobeli mutu te mais je vous dis que naza ko interpeller bino bandeko na biso ba pansisa naza ko interpeller bino nyonso tozo sala elanda biso nyonso tozo sala elanda biso o tozo seme na minute oyo. En tout cas, zala prête ya kobuka yango parce que zala milelo mutu moko to supporter yango ezala ki mwanda mbonga avinanga ya buzoba na linga na pesa na histoire ya Marcelo parce que na yo ka douleur modèle zo kende na yo capable mais continue lelo internet je pesi mutu nyonso na mama bana azo finga Marcelo bana bazolela azo finga Marcelo biloko ezozika azo finga Marcelo mobile azo beta ye. Continue. Yo jeune garçon na noboti te obali te osali vite. Ozui tanga yo chaque jour ya ko finga Marcelo. Ndeko nanga Marcelo peu importe autorité mutu nyonso fingaka. Yo ndeko nanga ya mwasi. Yo musala no eza kaka ya kozokisa mitema ya bato. Ndeko nanga lelo zo mona mo problème te. Osali live bakati kati ba cheo na ba page ndenge boyebani na ba page. Mais lobi olela. Nandimite ke bombeli ya ba âge na yo continuer na ngote, o continuer ko bomba âge te. Lobi to mona o komi beza le longi pere ya ba 50 60. Est-ce qu'on continue ko finga? Avenir no kozala ndenge ni. Tozo mona lelo. Lobi eza nzambe. Merci beaucoup, mais aider, merci beaucoup. Ba boné nanga, oza un problème ba nduta, oza un problème ya ba tampo, ya ba problème nyonso ya po. Kamata numéro na biso ya JK TV News. Benga biso oko kutana na biso moko na aider bote to koyamba yo sans problème. En tout cas, ezalaki mwa ndambo nazalaki na ngolelo poto partager lobi to koya na ba news mususu poto sunga. En tout cas, bokomesa na boye soki na zui mongonga na kobanda koya parce que ce n'est pas facile la famille toza na kisansa. Voilà, comprenez mon émotion, ça chauffe pas possible. Comprenez mon émotion. Alors ezalaki avina nga moke pour la histoire ya Marcelo. Kaka Marcelo te batu nyoso yo ozo moni sa vie passée.
bokofuta la famille ozoloba lelo et permettre yo lobby au tracer chemin na yo ezala ya malamu to kozala ya mabe tokutani lobi bye bye.